sola na ngai comment se fait-il que yo polika nzembo yo ya batu bakima ne ngomso to fanda to so la Bible osala sola na ngai no ebiso de vérité. Ah bien, comment se fait-il que yo salite c'est kala nzembo na bavuka la batu bakima? Non, soto umeno na mukili no ebiso nzelo okende. OK. To continue. On comprend nga mukolo mususu. Ça va. Patrick Malwavengi. Papa, nini? Ah, na balobele lo banda kunati. Oh, au monde tant on le kai kuna na au monde tant katisi. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il nyelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Ah, ozo tina kandi na telemia wa na nzela. Na tina ka biloko koma ka bien. Yango so moye ezali, on peut sanga comme ça. Na tina lo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour la confiance agence. Non, mais c'est toi qui est comme ça. Oh, boyete, ngana zana mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malwavengi kunande nazana assurance. Bon, papa, nazana carte fidélité. Problème ezate. Papa dozo kanga muyibi, o kanga muyibi. Na kanyo muyibi ko. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Sunganga papa. Na musalo ni Patrick Malwavengi ye Global Express awa. Donc ngana tindaka kaka awa. Assurance libela. Papa, ah ouais, zandé. Ah ouais, zali toujours tinda va coller à avion. Oui, ça la des jours. Tous appelés la fret maritime. La fret il y a avion, il y a on bien la fret aérienne. Et ça la des jours. Tout tinda on a 3 pays, il y a Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa, na Luanda. À Congo Kinshasa, tous on a commune ya Njili, tous appelés na commune ya Kalamu. Tous on a A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express, tout tinda ba mituka na délai à mai où ezali à bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totinda rapé ba carton to s'en charger na douane makamyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer à carton. Kina Angola tozali na Palanca, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Toza na nini na Potopoto na Mongali. OK. Ba bureau na biso ezana oyo place ba bazwa biloko ekomela. Omonia nini? Ozongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye. Bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh papa, vous avez pas contact dans votre agence sango. Vous avez pas contact dans 25 rue Léon, Château Rouge. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka. Les boules zanga suka mokako soa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo. Chers amis internet na pesi bino bote bisika bozali boza bon en direct ya celui biso ya Panza Sango ya Congo boza vraiment ya osepela parce que mikolo ne sont tout ozo la bino vraiment belubu ndenge bosenga biso ndenge bozo komela biso ba bona ni na ba fidèle na biso ba bona ni na ba boni na biso vraiment merci na ndenge bozali ko temps ya repartager ya rotala ya commenter et pourquoi pas ya ko aimer. Franchement, un grand merci car na soutien oyo na confiance vous allez couper sa biso. Na sima caméra tout d'abord on a aidé nos images na simbi réalisation il y a émission oyo. Merci à toi Joël Mbetengi babi Mbetenges. Donc voilà bambote si vous allez. Merci pour la idéologie toujours tozawana et pourquoi pas Gilles Vamanseka. Tobo sanité sénateur Beki Wazali manager émission oyo Bolamu Elekebeli bambote pe esukozali na libota na on a katia plateau na zanga morote na zana Gila et Samba babi chef du clan na siba na matete bazaya rosepela Koko Matete Koko Matete Koko Matete Koko Matete donc chef du clan Koko Matete Koko Matete. OK, merci beaucoup donc raconte déjà ceux qui sont sur la même langage na d'une image vraiment fungola nga vraiment écran wana to sur la déjà na Koko Matete Koko Matete bonne année. Ouais, bonne année Dembo. Bonne santé. Pepele. Zong sabsone le rwana ko. Oh ouais. Ah Joël Yo kanga Joël avant que na bisaba mama na langwa bolingo na yo natika na mwana tike Joël nzembo na lelango fort tona petit dimi nota l'anti-choc pour anti-choc et frappa. Ouais.
na pesi grand-père Sika Zambote aza parmi bato ba pesa biso o ba pesa nga espoir tiso na koli na oyemba vrai ya grand-père na Samangwana na Luciana. Ok, Luciana de Mingongo. Ah, de Mingongo. Na pesi mbote Sika za na komanta mingi na ba vidéo na ba concert auti ko beta. Surtout pas mère Diabaté na komanta trop. Ah ok. Merci beaucoup. Merci bana bana matete déjà bazar au CPLA. Bana moamba. Na pesi bana matete mbote koko matete au chef du clan double bar. Ok, merci beaucoup. Dabambote na Fadi Ambrosio, bambote na Micho Mabala wane, babi wana sozi ya monstre. Est-ce que mona déjà Micho Mabala. Sozi ya monstre. So mona tango déjà Micho Mabala. Na mona Emmanuel Bamasa na biso mo ba Emmanuel nazomona Bamanisa donc naomona ba Freddy Matete donc bango tu wana do batina ngaiwa Micho Mabala wane wana va so tali bomoni monso bi aluka ngai kutu tokuta na ite moni aluka ngai fo ayelenga ba plan na car na ye ndeka bato mikili ba yembela biso so to tikini ye ma yakina valise yakina otiawa bon na oswango pour nga na lobaka oui nga lobaka oya ngeze yanga eko ratete taka na zawa Coco Matete. Ok, merci beaucoup. Babona Ndena appelé Tanfumu, Guy Massamba le directeur et Tobo Sanité Roki Massamba le millionnaire d'Angola. Alors, Tobé ton parcours non mais Tobi parcours à Moulaï. Tozara na Wenge, maison mère, Tonia na culture pays. Pour Tobi parcours à Moulaï. So lingo bana biso na avant karayo. Ouais, avant ezali na beta na bandina na Gautier. To aller na ba Seguin personnel. Tu es là dans l'orchestre, on a Boumwana. Après, na ke za vingtaine. Na Boumwana, on a sala mouvement, on a massa, ba guichi noir, ba Koko Mouya, Fiston Mouya, ba massa bele, ba Jacques Bofongue, ba Kabose, donc ba petit pour le biseau. Non, Kabose moko Bouya, François. Na ke za vingtaine, tu passes ba moment mouké na ba Chani, ba président Gino Boutouré, ba Papi Lola, le qui a vu Nabiso Pasteur Lola. Ok. Na ba Moussouba Koufa, ba vu Nangaï, ba Yamukolo, ba président Dibaï. Donc après wana na Ri des Sons. Ri des Sons ba Charlet Oyo abeta pas Marie-Paul. Ok ouais. Marie-Paul au Mikolo à Lugayo Kanatina Wazé quoi. Ok. Charles Beta chez Massanangai. Ok. Naba Dédé Jasko. Ba Bekebi sénateur Aïb Makambo. Sénateur oui, Aza. Il Aza vena palais. Il y a palais. Naba Goyo tout on a palais. Pitbull. Ok. Alors intégration na katsa Wenge Tonia Tuneza kinde. Non, Wenge Tonia Tunela inde. Tant on a sali ba test na maison mère. Simbité. Non, et Simbi. T'es Simba qui met. Bovandi la maison mère. Bon, la maison mère. La monite la tenue après. Intégration dans la maison mère Zaginde. Non, Nayaki jour moboye. Na la muki na tongo na simère na biso na ki na sa tester. Na wenge. Maman bi ya solo. Bon, c'est bon wa moi mobali kende ezana ngo bien. Aboki le soyi. Na bimi pe. OK. Na ki répétition na epsi ba camarade na ngakouti. Beka ebi. Yem ta témoin pour ça au killer. Tout ça na. Na kufita zali. Vous comprenez? Na kei na comité na la samba. On a travaillé des banzembo, on a intervention rapide bimi. OK. Na comité na la samba. Na bien un esprit na ça tester. Mais le coup là nzela moko boye so eza bien pour na yo, nzamba abongisela yo. Ouais. Na koma kuna na kuta sœur na ngai. Cousine nanga akufa pe personnel ya nenete. OK. Na pesi pe ya gigi bolembe sikaza mbote poza awa. Na pesi na kuta ina bango période wana camarade na ye komone Nadine Sanduku. OK. Vous comprenez? Je comprends. Ba visuel metenge ba yebi kombo wana. Alaki momi ya mutu moko boye alaki na liloba na wenge maison mère. Période wana. Ouais. Bon, ngalo ba vérité. T'es le bébé ta rapé, bon moi ma tête. OK. Au boulet? Ex la vieille Elliot. OK. Ex na. Ser na biso sko moninga. Bon tellement aller na face mo le roi sango pour face ko ta guerre. Ouais. Na face mo le roi sango. Obi ser na ngasko na ibisi na test gile. Na wenge.
yo était c'est jusqu'au période on a Ferré Azali Serge Mabiala Achani Lacoste Babindombe JDT na héritier mais héritier no mati podium te mais alaki yemoko musicien oza or ba musicien ya avec groupe B ouais écoutez période on a groupe BT eza groupe moko mais musicien héritier aza réserve c'est ça OK mais période on a héritier ndo yemba mingi ba deuxième voix claire hein dans moment on a ouais tant intervention rapide bimi OK oui que ABC wabi gile mais zo mère abala na bakisi banini sikoyo ngande na vivaka pour un sport yo kwa chako matete non matete na ba vie batumso oyo e arriva ki na bunda na bango na beta bango na kisi te me bakanisa kisi na ndinga mabete po soto kola tozana nzela tolekaka eza pe na bato po bunda na bango po yo so bunda te etali yo biso eyaka nango yo bunda na biso eyaka nango na pesi ku vie na ngambote nga benga président biso vie na nga na lobi trop na lobi kombo na été est grave do mikolo na komo linge ya sika trop ah bon o na ume na pe mbote te salinga bien te en plus pour que na fait to conservateur ndé to vivaka mais soit na linge sika trop mais depuis na ya na to solité OK na ninga mabete bon zo kazo pesa mbote comme ça que tu es le son okazo pesa non pesa non mbote pesa fait de mbote ai bien au chef mo so lingisi go sale bongo te yoka si kolinga moto yoka moto azwinda kwa telemisi ando sa ndenge nini bolingo za déjà ndenda kwa telemisi OK ozo comprendre maso atongi ndako ya kwa pangusa ngote mais otongi loko frère OK yem to yo pangusa ngote ozo comprendre na comprendre na soli na sœur na ngana et arrivé pe et zalaki jour ango werana ayete makamono lo ba Vincent na ebi OK elle est werana ayete to vandi weraye ako période wana le roi tala na mona ba succès et succès au Vincent na sala bon na ebité pour na koli plaisir ya succès on a peut-être elle est on a petit mais non succès au Vincent na sala ce qui batu ba so na vie on a ba obanga siko déjà batu ba obanga yona ngoto yemba te so pende ni obanga ndeni mais tellement banzela na yo vielo te ebisinga abi bon to ki no pesa wera mbote vielo ti pe asoli na nga ite mais bon a eu confiance na nga pour moninga na batu moko boya na confiance na bango que faiblesse na ayebi na epete ke ngai tamsu na eboyemba ou pas mais faiblesse ne gaga tamsu na samutema pecho adi na kuna sope na se pensera mère na se pensa mère pecho tamsu so okina koma kuna boye ambrema Vincent ba prêtre ba yeye wana ba te belé ko tu période wana non ebi ba kombo na bango te batango ba yeye wana ba vandi wana et mo tellement vieux to aller na liloba parce que Vincent président petit moko za zo déranger ngai to ayembaka ako vieux to ba tsko mo ba kilo président petit moko za zo déranger ngai to ayembaka yeyo Vincent pas telinga picha waza bogara OK période wana na le bogara bon botako sila na ebite na lo ba kambo ile kati OK na ebite bino botala ngana ndeni ngai botala koko matete eso comprendre picha nga bogara est-ce que ebo yemba yugo yemba mais c'est prise na kwa ko yemba abi oyemba alwa nani na bite na yemba ka bien yemba alwa yo moko na bi na yemba bien pour au moins peut-être longi na yo faut mutalo belo kokana nani OK yo moko ka vraiment te mais si na yemba ka bien abi o yemba ni ba fere ba yemba na ba chani pour na ninga mabete via no compter na fere na chani OK o yemba bo na bi président na ko yemba abi yemba na wana mikoto wana bobino nsko na kati ya pale wana na samba biro moko ya leli banda wana banzembo kimiti nzembo de baba moko ye biwara sherina koa
mimi yako oya eme biwara tantina yako mimi ya ifane yako oya tati kone bato ya mokili babala bato na bisengo abi oh Elliot peux-tu ozoyemba bien mais tozo voyager soit salité c'est bon ibae moni tina kufati na bonde la vie na sala teste ne boyi bangate na sala teste pour na sala calme mteme kita nata so na koka ou na koka te en plus nata la ndeni na oftika la ko vivre sima pour beau voyager parfois ils attend so na sala de teste na koka ko s'en sortir so na batu baby kenaza ah vie pas ma abimi jour on tester là ti abimi abi ça va on ça tester parce que ndi basola na bio abimi aye annoncer que tester ça OK et jour on tester ba chanter ba être ba 260 moko kuto betene pe na mouvement yaka quoi là Simplice Roger ma mère en Belgique ah OK mais arataka pour aller ma belle 200 combien ba ata ba 260 ata ba 200 ba chanteur ba yembi bon convaincre ba yemba qu'est-ce que vous avez convaincre ba chanteur ba yembi 18 chanteurs ba yembi ngana yemba 19e tala na ebite yo ole na ajini periode wana excusez-moi na mukolo jamais na zalé de mukolo zalé de mère zalé ya maman ah oui ba événement ya la zamba na ebi da événement ouais bombe ya bato ya kosakana te na mata sur le podium ozana frustré te eloko o eza ya yo ezara ya yo eloko eza ya musala o eza ya yo ah musala dès le bas âge o longa de ba chuma nango ngai bi na ba chorale ya the way ah na bi ba concours nga na ba concours na ba manda nga mna bima premier na manda chance oh oui non le bangoti nga na lena 9 ans viens à répondre te oh to yemba ba manda nzemba chala mwana ayebinde ninga ayemba nazana définir manda te manda baba vie oyo na vie na nga ya musique ba pesa nga lino suka ya oyemba manda na babia OK na koko sauter après ba faire ba motivanga ah OK na ba jani po na komai funa zana concurrence loyale na batoyo pour nous qui est côté bazar parce que façon de travailler dire et motivant bon jour mon soso ce côté na ba na héritier a bete lisolo pour héritier za pangi oyo na masolo oyo to lala na ebienti OK mona makambo na obeta ngai na to lala bienti to ebi ke public elingi biso mais tout espace te d'abord yo comme le roi soutien wata comme soutien na ya osakana te en plus to zala bongo mais musique ezana ba comportement moko boy omoninga ne na boy na ko za mutu musuna sepela na trop mais yo kana atina mutazara na héritier OK vous comprenez héritier ko osala nga na pirier mais akopera na mutu moko nanga mutu ngo to yo kana raté et ko c'est la biso garde fou OK mais babilo ko wana biso ba noko etala kana ngo biso te so sali garde fou pepele so salité pepele pour ngana za allemand na kata cerveau allemand ya kala tozo alors la tester OK na ça na mati sur le podium pero doit nan zimba chanter les bimi on comprend tu mati sur le podium o yi manzi mini na si Vincent na yi manzi ma chantal oh yemba vocal où ya vocal où na ipataka mingi ele vocal ate oya ekeseni machati machantale tosala kibolingo oya ngana machati ebotaki pembuma lelo na Kongo bakamwe bolingo lokola nzete na pembenye bale ekobimisaka fololo nengo kitoko ekozanga mikakatano amawasa vocal wana nasali vocal wana abisi
na bandeli ba supporter bagangi pour biso na podium musicien faut kabola public na bato ba na podium OK pour réussir cop jour à tester faut bina bato ba na podium ba comporter même o ba betela biso boko bango ba beteli souye bu ba bombi ngaipe to vandi to komisiko ota tonya to vandi wenge pe o ya mikili OK biso tikala mais na beta kandule mo na kingabwa na beta kandule mo na kinzinga na beta kandule mo na matete to ezela ya matete to ya su e bazwa ki wana après test ba confirmer que ko si to ba confirmer te mais okomi ko na lopango wera ndeo pokota na lopango wana fo ba sepela na déjà na la samba okota kuno ke sa nini OK so avant voyage leki oketi na piscine okesani avant voyage ndebo betaka na matete avant ba voyage o ba yako kende ndebo betaka na matete sala ba ndule to beta ndule mona kingabwa ndule kingabwa kuna lepe na forme na la malade ya terrorisme na terrorisme te et alaka ba drandel terrorisme bien ponga ipe parler na kingabwa ba drandel côté ya rond point elle est na terrorisme te elle est na 4 pene ya salle elle est qui oui Jambila oui Jambila na boye umoso okiti na TP okota prince wana sikoyo avant comme na rond point kermesse moko ya la kiwana OK c'est ba face na ba vie Jacques kala kombe oyaka ouais kombe oya loba vous comprenez côté na mona ba massa ba bazawana ba bazebele donc nani na biso ku directeur na biso Patrick amona côté wana OK bakiza mamonzi bobeti wana tobeti na njili tobeti na matete na matete suna sala impact makasi po na matete ba chanter côté ba yiba ko voya ngwana te wa concert wana te côté obalo ba yiba nga voix ya la na kingabwa na kingabwa na la maladie mouvement public na maladie na mati nini te na mati podium te ba mona voix ngeza bien te ba cheke ba yibinga voix yango na koki ko yemba te mais santé za bien te moyo yemba ezate obeti ba concert no surtout ba kingabwa ba nini wana ali e komi na terrain no vraiment okoki ko yemba te tende na yemba ka dégâts wana donc o gagnera jani te ko gagner jani te tout ça la concurrence te concurrence mais la minute là beaucoup kabola matete tu passes beaucoup d'amis balé na maison mais après tout musique soubassement nango ya rappel un comportement te musique wana mamba comportement non mais ko paranga te et pourquoi na wengeza mamba comportement na public oui au moins te ba reproche bando za na podium na bengo ta ya Guilain faut kombo yango ya Guilain samba ya Guilain bu teo kende teo sa sko makambu ya tuna na pesi maître Jesak Mbote na pesi maître Chinois Mbote na pesi maître Serpent Mbote ba Pitbull Goyo oui na bosanité na pesi pe Trésor Mbote et Sigoza na staff na okuna na ozalawana dans le raba ba ibaka mungongo ya wana longoti OK wenge tonya utikeli ya jani espace wenge ye awa ba yokanité vous comprenez to sololi na vie na Adolphe to kolo bande to solola kité to sololi to sali ngai na zalawana to bana recrutement tonya na vie na Eldorado na vie na moko boye sous JC para coach na ngai tu bani pe recrutement tonya et ko arrivé qui est mouvement Vimbi la costa yi alonge maison mère aye akuti sukuna akuti bisokuna esko na ba esko ba komi na ba comportement na bongo ya wenge ya yolo pero moko mwana yolo bon tellement sikoyo e koma yiko déranger ngai da yo pe kuna suna wenge tona ozala suna poste te na banesu ko sepela te na ba comportement ozala suna poste ozaki poste to pour te dire vrai tengali na yeba non pour te dire vrai ozaki poste to te non biso ya laki ngai shela ba chef ngai na shela ba chef OK ozo comprendre ngana lingaka so peut-être ba otia mutumo likolo parfois shela poto uti ko kema na ba to sali plan OK na wenge tona ozo comprendre
La cause est à place. Tant aye aye au baby ça comportement auto bandaki mouvement. OK. Vous comprenez? Après on a donné un mot Adolphe a changé. Pour Toyo qu'on a déjà sauté. Pour esprit de Mouteyo Kanaka. Quoi est l'esprit Wengeti? Non, on a déjà esprit Wengeti pour na uti kuna. Bisonete kuna voyage quitté. Babendio obeti ba concert babendio muhongo. Esprit Wengeti eza oyo bango bayaki nango eza biso mutu to alaki nango. Muta ko saote. Nga naza vrai mutu esprit Wengeti po esprit nanga e comme activer na kamandule eza maison mère. OK. Vous comprenez ngai? Esprit na pour comme activer eza 20 nazale mutu moko soka moni ngai alobelanga likambu moko boye. En plus viol on appelle c'est mbote sikaza. Viol so moni ngai aoleka na mutu ka telema. OK. Côté le ma lelo te ya 20 kaka wana. Yangia. Vous comprenez? Peto telemi a reconnaître yo na kiyo. OK. Violana. Vous comprenez? Tout passe un moment bien mais na ba âge moko boye mutu pas ko tourner cerveau na yo. Vous comprenez? OK. Si vous avez pardon. Si vous avez maison mère au prometteur à bango le remonter. Non non, le prometteur à bango le remonter. Attends vocalement boite moi le mo bo tika ki me mutu mo rapidité a chango. Au prometteur bango le remonter. Et l'autre ba plan ngai et la ngai. Nebe que surtout espace disque même na tonia na beta ba planter na tonia notre travail nzembo ya Irene kitoko petai lokola lilango mbisi ba kondi na kopesa yo passeport ya kwa rouge po tambola kamokili mobimba sans visa sans billet ndemona elenga na shela dio na ngana shela ado fa nga intervenir ndambo Bon, si vous vocal wana la cause ça pourquoi vous sala ngote? Non non, na la ki soute. La ki soute. Ngai tonto komi na studio. Ce que ne pas que ça on se prend que ça ni. Mais eza CV. Il est samba. Ko no bien, omoni na vie, omoni yo po vanda awawa. Po vanda lelo awa. Parfois les ki 30 quoi. Tenga les ki 30 goute. Ka moko. Ka awa, il pas. Ah, c'est mi balé. Te mi balé te. O bimi na nzete. Oui. C'est que ma trop. Vous comprenez? Mutu omoni biso na vie na biso ya musique. Faut le kabanzela, mais banzela nini? Il est me fa ko tika ta moko omoni ba mso lo baka. Omoni ba wana ezaka ya ngai ngam na tika ngo. Bakosaka mingi bakosaka. Baluka ande fier. Nga na sana loko ya olobatike na tika ki bwepo o na yembeza kitoko. OK. Na sepeli sa batu na kigile na kiltira. Na joie pena batu tamsu ba oti wenge ba yo kumisa kiltira. Obeti ba concert à quartier et simbi. Et loko so ezanzela na yote. Mais musala eza ya yo eko rattraper yo. C'est ba kisana maison mère na wenge tona za makasi. Na ndima ngote. Te wala c'est ko yo sko ndo sa mutaka. Ne bandeli na oti ko ebisa OK. Et arriva. C'est yo ndo sa mutaka na. Non, ngana za chef. Tamsu yebite. Te na ebi matete. Non, chef oyo karate. Chef oyo karate. Matete tinda da. Bonde to bota mabonde to vanda raboy. De to vanda na mukili boy ba msuba ba chef na ba famille. Mais alata ka rafiate. OK. Ngas ko na chef. On ta rafiate. Na za chef, il y a deux familles na biso. OK. Vous comprenez? Na mouvement siko kuna na chef du clan. Na kiltira. Donc si je comprends bien la Coste Mutu à Kimiso wenge tona tona. Le comportement à la Coste. Yango sala ko kimana. Il y a kimisanga te akomate ya kimisanga ite. Ngana noko nga uso komi na loyenge tamso. Bo za ba kisi zo tamba mutaka. Nana kisi te ngana ne yakuza. Te kasi ne pas kalo za ga muta à part makofu za nani. Mais yango na kasi te. À part makofu. Nana cerveau ti. Kasi. Tant on a raisonné bien na moina éviter problème na longo na ngaiti. Vous comprenez? Elle est peut-être toza na concert na fikini. Ya tonya. Na imbi des chants na kiti na podium. Ba masa na mo ba singa toke concert a wase quoi. Siko période wana wazi kwa misi signature. OK. Dimanche moko botovani na tata na palais et pekisanga ko lula yaya suna vaina nzele. Ah bon? Pwani. Nzela ko sepela na iti. Punzela omulanga danger. Ata na luli no ko moko boy. Na lulu na motema. Tovana bena vena tata. Générique a ko ebeta. Adolphe a sepeli na générique a quoi. Sikuwanga siko na kiltira ba jesaki ba oyo lukanga na palais ba mise ba kimi na mikili. OK.
ba masa mo ba kimi tutanga ba kombo te si ba kima ba koma ba na poto ba papi louange ba dudu cheki tengala tengelo kasite ba pichu sente ba pichu tokode ba na ba kima na poto pero duana ba tumsu otangi nga kota liboso na bango ngalo ba sikoyo bato ba kima kawana bango ozo comprendre je sais que singo ba ya ba ningani boy pour moi flatanga na mouvement jesaki OK na pesi epe mbote esika ali bato bakanisa toyokana kate ok bana mso na palais bayokana pete na bapere na bango eza na okoka ye te azwi ne kaka bana mosusu basala assemblée te tala ezalaka nango makambo ya salaka ngaso na vane ngapi na ndo okana te na vie 5 ans mais tala intégration na culture pays après et quoi arriver sikoyo masa mo esinga na oke ndula waze kwa wana mati de podium na zudi ya balara na poso nga yemi na zokalara na zudi ya balara na ngai na embe deschamps nembe vocal oya tata mobicho monima kama lukiye oyo lukiye nina oyo lukiye ochere mixe oya ngamobemo nembe vocal wana embi vocal wana embe sous vocal ya bola muna sala yo ni mangate ramia mise nembe sous wana na zwa kilar pona nemba de vocal wana na nzembo ya voyage OK azui balar na ngai esale mo balar mo bien esima sa zwa taxi bozo nga na porte fikini na longwe mouvement na bisa pe bana mai quand doso salaire na noche na poche non na longo na bien na longo mouvement na yemba studio te na boina yemba studio na regretter na vie vous comprenez donc on a déjà venir na wenge to na tonizate exact OK na ndinga mabete na ndinga nanga c'est le comportement pour mouvement ezali tunezali nango po viaza na pesi ba ko mbote sika baza po nanga mona ki nzeleza bien te OK na yepe pa to taxi to komina imika tona komina imika siko moni pandaki na sala bateste na wenge batu baluka kanga na matete mena mona na kati na kima siko na palais na biso na kingabwa po non na vandisa na matete na couleur vrai OK vous comprenez oya attaque star quoi po na komé kokota matete mingi tona ke tunya po en tout cas na ndinga faute na débit Adolphe akipanga ivre OK akipanga moi base na pe te akipanga vrai que autambola cara vrai OK ozo comprendre oyokaka Weston fanga chode Weston atinga ba costume mutalati sanga costume mutapesa nga poso alata costume si Adolphe OK na no mona kwa costume simba ngate stop tika juste mbali ozo solo de petit merci V loba compte il est vraiment Adolphe Saint-Péry non yango na oya te na yemika cité na oya oui question oya oya wa mama Nigeria yo zilaka oya bima tuna na osoko tuna asiko bima pues ebi ngai na lo babo alma na ebi ai pe jo ko se mi sa boso no pera mbote c'est bon toi what mutalacho conseil vion Adolphe ait jem tata kosi bo fi Adolphe soka na confiance na ngana shela ndi tonya ya lelo ndi mususu OK azali na confiance na bino ngana shela pardon na ba na ba répéter na gambela na elle est auto répéter ngana shela toke na coin moko boye tamzo shela ta na 5 chaînettes or papi na tamzo na 5 ba bag ba nini na biso vérité yale na likolo mais koya ya la coste et baby ça m'a batu ba sepela kati vous comprenez donc c'est que la coste ça ne lo mo ba tambla nango te yemta bomé la vie mouvement atika la pété ce qu'on vie à vivant dans la coste nete banga ndambo OK et lorsque on a évité ki ngwana pona ninga mabete ngande na vivaka so beti ngai mbata to bungi ti bitu me éviter
Ok. Ce qu'on a dit à Moutouté, na Moussala à Monelanga. Pour na vivre déjà, ba camarade n'a pas comprendre nga bien té. Na rosa gentil mais so sali ma bé na ko exposango. So na yebisio comprendre té. Na lobango na réunion. En plus so na lobby yango na yebiso peke to ko bunda. Ok. Pour ngai na passa na ba vie wana mais sauf que ba ninga ya musique na bundaka na bangote. To bonga to lisango. Na yemba déjà danger. Non yemba vrai. Le bana je sais que ça là qui songi wana ba Yvon Bigogo ba tikali. Ça là qui songi té. Parce que to lo ba ezali. Ça là qui réalité ndazoloba. Ayi singa ke ba mise ba kimi. Yvon Bigogo. Na ebité so bango. Yvon Bigogo. Na pesi mbote. Viens na yo Vava Son. Na pesi peso mbote viens na Vava. Poto. Non. Na Vicky. Ya Vicky. Te Nasdaq makamwa ko tulongola yi. Zena ku fana question na me repose en. José Senga. Ah José Senga. Bon, omoni muto ayebiso ba kimi à vrai dire. Ezala ngai te. Comme yo bida j'ai ça comme tayebisa ngai. Ah OK. C'est là j'ai ça. Au tout na. Non tout na eko. C'est bon. Excusez. Ayebiso. Ayebisi ngai na bomba ngo kaka. Jour wana sko tokei ba yamang do to ba isika batu gile aye. Mais ça la dégâts. OK. Tout n'ebisio tous les maîtres. Pour au monde tolé na podium. Nandoule. Au monde tous les maîtres. Tous les maîtres aller na podium wana. Tous les maîtres ba bourgeois, ba Gessac. Au monde tous les maîtres ba aller na podium yandoule. OK, ouais. Et à ba camarade nanga na ba petit nanga. Ah ouais. Tous les maîtres ba msuku ba été, ba panthère, ba rail, ba été. Donc au moins ba maître nyonso ba origné na ba château rouge. O ya matete. Ba leki nanga na ba masana. Ba maître gaï, ba serpent, na so vérité. Ouais. Pe ba petit nanga ya te o go boulé ti petit moko boité. Ba petit na ko se keba kebi et puis au final biso fait pas mukua. Koko matete. Chef du clan. Chef du clan. Ba go pitbull ba hebi. Donc non so la pena pembe bébé que tu as consacré. On a dit la pembe, c'est normal. Merci. Na basket à pembe. Ouais. OK. Vous comprenez? Na yewana, c'est qui présent bi à ça la concours. OK. Concours nini, elle est premier sortie à signature. Concert à Liboso présentation nango. Elle est concours ya boisson moko boye na brasserie moi Congo. Oh bralima. Boloba na bino. Oh toloba te pour. Maltina, Giango Maltina, elle est ni ya bralima. Nando bangati. Joël Mbetenga la mission wa futisio. Tombo kaka mabe na TV. Samizanga. Na PCPV Jojo Mangousi Mbote, na PC Beckham capitaine de l'équipe Zeka Luzeka. On a peur nanga vie appelant ba basket mususu. On a seulement 250 € na Chetembe. Journée mikili a memi nga na ba magasin basket aye la nga kala, mais na kuti on ka cher bongo. Zeka Luzeka. Un père spirituel. Yem to la sanga ne na vivre na mboko. Bien sûr. Vous comprenez? Na mati podium na mbinze moko. On okuta Jos. Ba Jos, ba moto. Ba set and play. Te, ba set and makota po ngai. Na kota kintira avant ba Jos. Mais ba banda boulot avant nga. Ah OK. Na ye, mais na voyager. Tant na zongi voyage na ketese na wenge. Ouais ba voyage yo moko to. Yanga biso to alaki na ba grand car. Ah OK. Na l'art. Ah OK. D'abord voyagera dans ce gars. Pour biso monde na na bamboko. Pourquoi ka tulingi valeur na mukili Ouais. Pourquoi ça soit formation moko boye mais ngai boulot nyonso na ko salango. OK. Esprit na ngai za makasi. Na kati esprit nde et domina kanzoto et ça likambo. Ouais. Pour cerveau ko la raté. S'écouter na nzoto ya makasi. Et ça la kama kamango. Ya solo. Vous comprenez? OK. Si on a mata podium, oyemba nini? Waze kwa kamwe. Na binge waze kwa na ki musicien, tous on a sens propre. Ouais, tu as sens propre. Waze kwa kamwe na bandeli on lisusu.
Vous comprenez? Il y a Feli. On vit nanga. Vinanga na mona likolo na ye. Avant batu mona likolo na film Marie Misambo. Ya son âme. Po ba ya to beta na ba mona likolo vie na film Marie Misambo. OK. Minga mona likolo vie o match mona terama indombe. O likolo vie. O mo likolo karma pa. Ya Feli. Vous comprenez? Nga mona ngo. Obi na esko yo. Nebsi vie. Non, il m'a bouillé Spangi. Tous les missions comme moi. Oh, nango. Gila Isamba. Comment tu dis bouillé Spangi. O yebi yango, moi disque bimi. Mais, na suo so disque bimi à bateau. Faut nous en nzembo mo bo travailler dire. Bo travailler dire. Nga na yebi yango nzembo ne se pesa kabino moko. C'est ça. Nga secret na nga yango wana. OK. Na imba sko nzembo wana. Yaka mon amour yaka 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 brise pangi yaka natandeli yo maputa tina motema na bongi sindako lokola jardin d'Eden ezozanga se adamu skonze mwana ezana tous les voix ya batu bakima. OK. Mais pour la gueule parce que ben na pona quitter. Non, s'il te plaît. Na comprends. Non, je sais que ça nzembo yembate. Yoka sola na ngai. Comment se fait-il que yo poliga nzembo yo? Ya batu bakima ne ko to vanda to so la Bible ozala. Sola na ngai no ebiso de vérité. Ah bien. Comment se fait-il que yo salite c'est kala nzembo na ba voka la batu bakima? Non, soto umeno na mukili no ebiso nzelo okende. OK. To continue. On comprend nga mukolo mususu. Ça va. Na coïncidence ya esprit ezalaka dirigé donc je te dois diriger l'esprit. C'est ça mon esprit. Esprit no soki disposé pour ça na ba esprit on zamba visitaka yo skola mi tanda ba visitaka kala ba vokala ba chaque jour nzamba visitaka ngai na kati cerveau nanga toza ba Eli de Dieu ngande omona ngai awa omoni pona na vona ya voyage oyo na changer comportement te na sali masumu nde na sala pour ce que tu as conseillé sur mikolo yo bukipe makambo basi te ce qui moi si zaka na moi si pose limbisa ngai match ale okaka ce qui moi si boza kana basi obo vivana na bango mais ezaki kana ote te na vivaki ndenge ka na vivaka na changer ki nanga te vous comprenez? Mais le kola naza ya nzambe il faut na mona esengo o nzambe alingi batune ba mona il faut na l'exemple après faut na na liloba ya vrai pour batu ba comprendre que nzambe ba ba te ko ndo flatter non kaka ko flatter te ba comprendre que nzambe asalaka il faut ko croire na ye il faut pas ata oza faible o quand quoi qui se ko aider yo po ngai umotitala mo kombo ya mutu wana weza o nzambe na ko tanga ngona émission na ngai te pourquoi eza libanga nana tura nzambe lolo baka nzambe. OK oso comprendre ngai to ina test to ina test ne wana na mati podium na mbinze mbwana na pata public na niveau moko premier vocal ezaka ya nani vocal ya motalinga nanu te yo wanaza ekelamu ya nzambe te wo jos tripaye maso akima. OK il est tripa ndenge batu balobaka wa pirnga mais je savais qui wana tripa eza ambiance émission oyebi koko matete aloba vérité pembe to so la pembe tripaye tokimana yo Fabrice tokimana yo Fabrice tokimana yo mosika après il faut bikobaye yepa kimana susu c'est le bateau troisième pour ngana ala ite ba je sais que mutu ba ala ki yem ta bisa kio baro na ba jos vous comprenez il faut y je savais là qui sont calé là ta jos je sais ça la sungi t'es nabi je sais je sais la sungi voilà chef t'es je sais chef t'es un chef non yo kamba bon azaki chef merci pour ngape na ala chef t'es toujours na ba vocal non toujours na ba vocal bu troisième vocal jos talobi ya lelo wala chef chef t'es vous comprenez
naimbi siko bolingwango bwise pangi etimoli motema nangaye bakamu naimbi tous les vocales na couleur nango mais susu na bon mot trip asalaka et bando bangisa batu fort ezalaka Riga sane enga wasana gisimba sayaba sane Eric MC Codebo Adomi Santonio Mide Paplito Isolu Kombo Paul Sébastien Emmanuel Nevose Naimbi yango batu bakita ba grade na imika. OK. Batu bakita ba grade na zua mbongo. Allez ça va na bata allez ça va gile ça va yo kende la mbongo. Na zo non kende la mbongo te na zua kango. Tala mama. Yo ne bata ça va kende la mbongo. Ndeto vandi boy. Ndeto vandi ngana o boy. Suka na ngani. Ga ebite? Tu vas na busoba. Bon, on a imka. Yo zambongo te. Malembe s'il te plaît. Yo on a imka. S'il te plaît. Yo kasi okole kisa awa na poto. Baya toi na poto peut-être tu le bien raconter. Moi faut rappeler G5. Bon ton a sauté. Non, bah G5 té. Té faut le bébé G5. Ngande na vivaka, ngande na vivaka. Oui, parni hein. Ozala na bango kuna. Yemta la romachia. Yo ka kozala na bango kuna. No linga bazala bien pour na morale za la bien. Yemta la romachia. Soki kozala bien awa. Ça be fois pambola bango baya awa. Vous comprenez? Na koza la contre bango te. Na bandaki ana lobaki ngamoko na ndao yoka na te na vie. Mais naza ya nzambe. Na masolo tout temps to yoka na te ba masolo na bete ya ba Nigeria ya ba nini na kosa te. OK. Na kosa te pour to kena Nigeria ponanga. Toya place wana. Toya place wana. Siko ozumbongo ebele. Ebele o sakana te. Siko ngande na vivaka. Na ebite sauver jouer la salle qui est erreur à kabeli ngambongo o kana kabela ependambo. OK. Donc bongo na moko kabela liso. Non, kabela mutu na na ye. OK. Po moni. Yo pe no kabela yo. Po yo mto sali kina zwango. Yo pe soko zimbongo na émission kabela nga. OK. Ba likelemba. Te likelemba te eza ndenge mokileza. Nzambe soka lingaki ba pasteur bazwa kambongo pa na biso te. Yengo za pasteur ala mukika na tongo boy. Atali continue na tondi mbongo. Po ake no senga bandi mabonza te. Loko leze loko mo fe pesa maka. Soko za nango oyo webike tamso ressource nango esape muninga oyo. Mais il faut ngano to ena programme émission. Mais to activa kengo te. OK. Mutu activa ngo eza sénateur Beke. Ozo comprendre? Siko so na zimbongo na émission oyo. So na kabeli ete. Yo epa nzambe lo ni na sali. Yokasi dim ezaka faut pesa na ba église. Non. Faut ça laisser muta témoigner pour na yoti. Oebite. Wana makamono ebiso ezate ke ona yoki on pa batote ngana so la kana nzambe. So la nzambe na bino tout bo so la. Non, na ndenge ya sens bolo bate. Comprendre ngai. Qu'est-ce que comprendre notre non omoni ngai bika bino tout so la kana nzambe. Omoni ngai ne na lobelo boy. Naza vraiment na nzambe me na nga mobulu ya ko sakana te. Yo na ba Salomo clamoro hein. Na boka si nzambe linga batu nini sorte na bisoti. Ah OK. O mama ndefu na ngati. Na Allemagne na tambola lezi. Na naziti. OK. Siko na mutu moko nzambe siko ya sande ni. Achanga mutema malamu. Eloko na vivre vrai yango wana. OK. Nalaka jaloux na mutu te, nalaka complexité. Mutu na lati lo te na maboko. Oyiba misene ba ela bino. Lideti nini. Myoka na leki bona oyemba. OK. Pona Congo, so ba misien ba 3 ba ebo yemba, na deuxième to troisième. OK. So premier ozana. Na ebité, tamsunga ikaka. Bo deuxième. Okate na ebisi yo. Bango mo baluka a place na bango. Yo mto che omiche déjà. Non, ese mission nani? Émission na yo. Kasiti. Omiche na ba place so toi. Bon on obeta. So ba na so na première, un tel boza deuxième, troisième. So na troisième, un tel boza premier. Nabi bato baza ba première ba yebi. Na bato ba yebi ba premier na makama ko yemba. Na lo ba makambo wana. C'est oyemba. So ki Congo. Na bi meilleur chanteur na Congo. Devant Manda Chanti. Te na bi meilleur chanteur na Congo ba annoncé na télévision. OK. Ton na mbi vocal wa belo.
bolingo eza pasi mingi bijou kapinga oasis empereur wa belo bon vous comprenez ton embi vocal wana vous comprenez bon ndeni na ko ma meilleur chanteur na lo bateke parmi troisième naza poni ngamo na ko yeba ngaite bobetela gila samba babo franchement bobetela poni ngamo na yeba ngaite Chico, ce qui est plus grave, ce qui est plus grave, la bima on a qu'il sera. Ok, bien. C'est que nous avons peur ya osakanate. Vous comprenez? On a médaille dans mouvement. Yango na bisa bana mai na ngana mouvement. Vous forcez vous appeler ba médaille. Merci. Ok. Alors Gile Samba, Dabi, Sugo, bilo no tchara wana ozarabo eh, mochebo ochebo. Sko ela ezala nini? Bon na yeba te me père ando beta bale. Te comment ça te bakiza pas? Siko bale batu ba poche belé. Gile Samba. Na yebite, eso o comprendre ngate. Ngape batu abule leti dans biso ya ja de Kenti, na pesi bien Valérie Koudiambote azana reine. Vous comprenez? Grand biso ando bule ngana obeta bale. Obi kachara na oachara bwana o uta batani bidi apeti na ngai so yo bilo ya bilo ono skweza gani ya ka vitamine na mukolone ba yo skweza gani parce que mutu na mutana ba sekel na ye achara boy yo skwe yango achara boy yo bana sens nini leti kisi ben oui wo sugo za ah non ngapi na pona kisi nganga longola kisi opia ngai yebisa biso non ba wana betaka wana za nini oyembi okimi obuche mouvement approcher bo moni musique ya nini musique ya ningini na pesi Fabrice Mbote na pesi Brigade Mbote bango ba comprendre likambo bango pe ba koma osalango asalani ndinga asalakati ndio mona bakima bambango na podium segile esamba nako croiser le roi kicho vandi boy omoni makamba Fabrice basalaka na lo bango bo jour okuta na bango non na so na ngai ngana na visuel témoin non tu as béqué témoin pour baba to na vivana bango on comprend je ko tala Fabrice yebse na yamba Guilin et Samba bon il na yamba Guilin là tu vibrant tu vibreur on a comprendre juste parenthèse moni makambo to bolobi vraiment il y a rien à dire mais ce qui ya Guilin ouais. On est trésor et Samba. Oui, très bien, trésor, pasta, la PC Mbote. Edino, yoza faim, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango.